Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon bon des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou. Narcisse Descendants. Joyeux anniversaire à toi, mon grand frère, mon confrère chéri, Rabi Mavinga, avis du public, Lele Kiti, on a commis à Kimbanteke, précisément la orphelinat Amibang, quoi, côté la orphelin, à l'occasion, il y a anniversaire, il y a Rabi Mavinga, il y a un Obaki à fêter mon côté, a préféré à fêter na orphelin, toza bisogno au grand complet, équipe, il y a avis du public, Toko Tarakati, poto sur un orphelin, sans plus tarder, na maboko, il y a 800, et puis, Bogo Sanderson, regardez.
Amen. Merci Nzamba Dola Zolo Komo Bouli avant toute chose tout ça la prière et Nzamba za mettre si premier des seigneurs zalaka monto liboso na makamunyo zo sala et ce que déranger tout quand ngamis pour ça là Zambe malamu Zambe malamu Zambe malamu Kolo Yesu mokonzi Yesu mokonzi Yesu mokonzi Samedi Seigneur, nous sommes finiment reconnaissants. Voilà la raison pour laquelle nous te disons grand merci. À toi la gloire, à toi la victoire pour l'éternité. Merci Zambo Sélection Molo, à Koyal, Susco Nietamitambe, la carte orphelinat, comme on a validé, coupé, ban la mission Zambé. Kolo, merci pour la boulot du Konabiso. Nam Canada, Jacques, Otindi Biso, Kolo, les régions des Apiques, Santé, les Sénégalais visiter, va faire pour qu'on fasse, va passer dans la loto, Seigneur. Merci pour la circonstance et l'anniversaire. Il y a moins de l'eau, Rabbi Mavinga Zambé. Il y a moins de l'eau, Bakisana, Kansi, Kolo, Kompete, et le mot. N'a pas appelé la Kati, Kanisi, la Zambé. Comme les Sika, comme les Zambé. Comme le Batonio, comme le journaliste, comme le merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. En fait, ma marine n'a bien acquis. Je vais la joie anniversaire. Amen. Merci, donc c'est ma beaucoup pour accueillir. Joyeux anniversaire nanga nokana kanisa bana loko les a rentré ndomo na benga kiyo ne ba soyi ba osombi de ba kaye to na mte ete boza ba kaye koka yango moni na kanisa ki ko eza ba kaye c'est sur na kofunga ta symboliquement par là, vous avez bakaye. C'est mon accueil classe à Bokoma. Amen. Bakaye bakoma. Baba, je vais vous appeler un besoin. La canne est dans bimbo. Bah, Mickey, il a mis des bas, pam. On a bien nous avons quelques savons. On a sur la main. On a ces mots. Anniversaire. On peut mettre la main.
Mais omoni ke nzambe asali atindeli biso nani po baya kopesa biso eloko toza kozanga te ekomaki nani ezali te mwa 1000 francs tolinga tosomba papa tolinga tosomba sukali mpe ya kosalela bino mikate ezalaki eye te tolobaki ete totia nzambe na epreve totia nzambe na epreve lelo akamwisa biso akamwisi biso te eza carton kaye eye nini carton ese eye nda eye carton nzambe apambola papa vraiment mpona bakaye ti lelo nazali nana kaye te tomoni bazalaka na kaye moko esimbi te savon mpe eutaki kosila avant-hier sikoyo tozwi savon sukali toluki ndenge ya kosalela bango mwa farine ezali awa me mpo tosalela bango mikate sukali te esalaki kaka pasi mpenza po bakende yango lelo nzambe amona yo amona mpe mosala na bino esanga nyonso bato nyonso bakompanyaka mosala ya orphelinat nzambe akamosala en tout cas nga nakoma kondima mpo liboso nazalaki kometraka te soki nazwi liputa na nga naketeka nga mpo mosala yango ya solo eza to bien na force ou bien ndenge nini nzoka nde nzambe azala na ntango lelo alukeli nga bino akompleta ngai ezala lisu charge na ngai te kaka boye nazwaka kaka kori ya telefone oyoka nayoki ka nazoya alors namonaki ya solo ezali nakanisi mwana oyo mosimbi bazali wasa na sika Ça veut dire ça orphelinat. Orphelinat ekokite. Tango na 2014 tango président Kabila alobaki ke akosunga orphelinat. Il faut batia mwa makoki epai ya baorphelinat. Papa na ezoyebisa yo ke bametre avocat oyo baza kotravaille na biso bakomaki bafongoli baorphelinat. Ntango adoption ezalaki bafongoli baorphelinat. Sikoyo toyebi ke ezali na badon na oyo bazalaki babusiness. Biso eza don. Député, gouverneur, basi na bango bakomaki kaka okomona na décembre mpona nini ezalaka na mwa bato balingaka ke bapesa neti leta adekretaka mwa somo ya kopesa baorphelinat me okomona ke bafete wana na kati ya batelevizio ekozala ya basi ya bakonzi ekozala ya badepute aye ya kokufa awa po toye komona ye tozali na bafoto na yango awa basali awa une semaine awuti kuna eloko wana mpenza bayaki ke baya wana omoni ye nzoto ekomi mafuta okosimba ye te okoyoka na nkele me biso tosimbi yango meme ye moko maître yango ayaki kotala aya komona kuta kokai koya kotala te azobanga azokanisa ke mwana wana aza na eta wana nzoka nde changement ekota aza kolia te kaka wana soki asumbi awa papa efokanga motema me nzambe asali ke bana wana kolia mokolo boyaki boliaki kuna na ofenina na bino boza kolia ndeni pesa na lisolo po bango bapesa biloko kolia alelo Mwana watawa tovandi njala tozeli katiko kwa tole ntunda ndambu wa ebisiki totolango deju
omona tomelika atia sasu kali bongo kilo. Alors bana ndenge bayaki yewa bango wana bayaki lokola okanisa ke miso ekuta ebima kakoso mais kaka une semaine à pamba pour récupérer bango bongo awa bomoni ndenge nini ata merci nzabe azoka ko biso oyo yaka mpona bana eza mpona bana ata ye $1000 yango na disposition ya bana nakanisi bana lelo soki boye na mwa retard soki bomonaki ndenge bayaki god oyo ya awa nyonso mpo babandeki klase mama tuna François lobe banani bakamulingi François lobe na bambwa Kama bino. Basapaki fort. oyo batindaki kosombela bana biloko ngabe mama wana nazwa na motema alors libota ya papa ki asungwa esungaki biso mpe mpona bagote libota ya mama Sandi esungaki biso mpona minerval ya bana vraiment napesi nano libota ya Joel ki asumbwa merci napesi lisusu papa journaliste na biso oyo mpe batindelaka ye ata sa yeye akomaka ata 200 eyaka mpe bana baliaka ngo nzambe apambola yo nayaki na bandeko bayaki koakompagne nga ye boyebi ye eza papa Esther de la foi mokolo azoba mongongo mwa moke boye neti moyibi na théâtre nga nde moto ntongo ezalaki topesa liboso toyaka nga nde minayaka na ofeli nazwaka contact mpona na nzela na ngai nde liboso toyaka bozalaka ye mta découvraka yango ye aza chef ya bacameraman nde totravaille ye mtu baya ofilme d'habitude tant toyaka Desi mwano abimisi si baofeline bele anaki lasa image na ye esa mama na Suisse boye mama luzolo ozo ya toyaka na Belgique mama luzolo asala ofelina likolo ya image na ye azokola agibebe alali na nsima bango mpe bandeko na so bajournaliste nakuna na switch Eleonore Nunga historique na ye ezali ke mama na ye bazalaka na papa aboti bana oyo bayaka ale bazalaka na ye na mama na bango ale atikali kosumbula mwana ye akenda epai ye akenda ye mpe bebe kobimabima akenda mwana atikali na koko ale koko mpe akufi mpe leta amoni epai wapi akokende aketika ye na orpheline yango wana kuna mpe bayaki mama soko mwana bamona ndenge bayaki olima te kolela biso nyonso tolelaki mais awa bazwi baza mpe na mwana moko mpe awa Salem ye mpe ye wana nde mwana ayaki bayako place yawo ye mpe mwana bango akende Angola kokelaki atikala ye bebe epai ya mama koko akufi ndeko te baye kotai yawo ata mokolo moko okokanisa te ke mama atikala na bebe wango kuya omoni ndio bekomo na yo mpe ezali très bien akoti deuxième maternelle François ça va même les mbois c'est sonné des noms Voilà,
c'était à l'occasion de l'anniversaire de Rabbi Mavinga, a préféré à fêter na orphelin, tous na orphelinat ya Ami Bank. Tous continuer toujours avec Rabbi Mavinga. Maman, bonjour. Bonjour maman. Impressionnant izanini komona moko ya biso ba journaliste Rabbi Mavinga a pensé et le jour anniversaire na a fêté na ba ndeko na biso ya ba orphelin. Impression izanini. Vraiment maman nzambe apambola papa Rabbi na ndenge ya tanga na lobaka ngo ke nzambe asalaka elikamu na ye na ngonga nango. Tozanga ki vraiment na farine ya maïs esili pe sucré biloko nyonso rentrée scolaire bana kaye kokaki te. Tozaki na don ya papa ki asumbwa ya ba cartable pe minerval ya mama Sandi metala lelo na kata cartable wana ezaki na kaye te na bikte sincèrement. Mais lelo papa Rabbi journaliste aye ko compléter manquement ya cartable ya bana. Alors nazali très ravi nzambe amuna ye parce que nzambe azoloba na Jacques 1:27 alobi la vraie religion c'est celle qui visite l'orphelin et la veuve. Alors lelo yepe olie omoni na kata ya anniversaire esengela ki mbongo yo akeno mela na ba jeune fille na ye na ba camarade na ye mais alobité ngai na defisa ngo pa nzambe parce que qui donne à l'orphelin prête à Dieu. Sincèrement ezali ya solo ngana komi komona ngo komona nano papa Rabbi ko ya ko compléter biso. Cela veut dire que nzambe akoti pe na lisolo ngo nzambe alongoli nga charge wana apesi ndambo epai na ye. Alors poids oyo ngana za ko sentir derrièrement ezali susute comme équilibré nzambe apambola yo mama journaliste. Ce qui mutalinga zwa orphelinat Ami Bank awsa ndenge nini soki kasunga wa aide linga ya ko sunga biso akoko lega pe na canal ya papa Rabbi ezali mabete parce que ye c'est facile tout comme pe akoko benga biso na 081 517 30 93 bandena mon numéro 081 517 30 93. Merci maman, ba simbami ba roya awa na orphelinat. On évolue toujours. Maman, mbote. On isango nini? Toza na biso bien. Maman, comment na Rabbi oyaza confrère na biso journaliste a sepeli le jour en botama nae a ko fêter akabola mwa lipa na ba orphelin. Yo esali ondenge nini? Maman, esalinga esengo mingi ndenge ko mona frère na biso koya ko tala biso na banu tala na ndenge tozanga ki bakaye. Bana lelo bake classe 100 kaye basagi ya pamba na moni frère ayeli biso basagi nani bakaye na babik na baji baka nani bana na tongo bazanga ki mikate ya komema na classe bakendaki maboko pamba na moni frère ayeli biso sukali yango nazo sepela mingi lobi bana classe na biso bakokende classe bien bakomema mikate baji ndenge bamemaka bazana esengo ndenge ozomona ndenge bana bazosepela nanu esengo ezaya makasi yaya ndenge namoni bango ndenge bazokende wana yaya na sepeli penda na pesi na bino nyonso merci penda merci ami ndenge boye kotala biso na orphelinat bana. Merci beaucoup maman. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Rabbi Mavinga. Joyeux anniversaire, Motama malamu, Motama elamu, Motama elamu, Rabbi Mavinga, Motama elamu. Joyeux anniversaire encore une fois, joyeux anniversaire. Merci beaucoup, merci vraiment Eleonore. Merci Penabana, merci. Rabbi Mavinga likalisi ya koya na orphelinat Ami Bank
osigeraki nini olamukaki kaka na ntongo parce que tomona bamisusu anniversaire bake na baboite basombi bachampagne ndeti biso toza bobengisi biso baconfrère baconcert tokei ofete mais yo ozwi likanisi initiative wana ya kofete na baorphelin okanisaki ndenge nini mpozwa likanisi wana ya koya kokabola mwa moke na baorphelin? Bon, en fait, ezaka makanti banda kala ya kosunga kozala na ba enfants abandonnés, ba orphelins tout ça et moi ba difficulté possibilité ezala te. Mais le fait que comme surtout ya ana belle vie to sali geste moko ngana benga ngodonte na benga geste d'amour to sali moi geste et so imuto asungi azata moi 5 € aisa rabina na 5 € na jine e otikela mama awa so imuto ngamo pe moi possibilité za beti moi tout mais bon na rentrée de classe ba nièce na bazali ko benga ngalo tonton tu vas nous acheter les cahiers ba neve ba benga achète nous les sacs achète moi nini babi oh parce que bango ba benga tonton na bango bazan ba parents hein babenga ngai tonton na bango bongo siko bana oyo bana ba parents bien ba abandonné ba bazana orphelinat ba benga nani ne ko kanza bité bana ngo kasi ba tonton na bango kaka ba biso ba tanti na bango ba nani kaka biso ndine ko boulé na est-ce que sona sombel ba kaye eza mkete na bengi mama Marie na ese mama na yo tika bana mo ba kaye na moi mama sepela bikutu ba kaye zate yango kutunde to zanga awa na bio mon Dieu. Nous avons soumis quelques cahiers. Nous avons un anniversaire. Moi, Baji. Nous avons un nombre de bango. Nous avons 35. Il y a un soumis Baji. Oh, école de Kabou Mwandam. Maintenant, il y a 10 sous Baksami. Il y a comme 45. Mais je crois qu'il y a Kouka. Je crois qu'il y a Kouka. Pourquoi olingaki événement oyo ezala télévisé? Pourquoi qu'on s'en appelle en coulisses? Au sein nango mutoye baté mais olingaki eleka na télévision pourquoi? Oui, je na linga yele d'abord pour nga na mta TV. Mwenga mona mta TV na sala ba émission ba sepela nango. Lelo comme journaliste tout monde ngati. Journaliste a Kosoli a filmé ba publier journaliste a Kosoli. Journaliste a vu visage, journaliste pour comprendre bana ba olega lega tona orphelin. Journaliste a vu moi la c'est ka filmer na lati ba yoji. Na mbonga pe na journaliste na mta TV na artiste et ceux qui na zié a en orphelin, image pe ba jouer za mabete. Mais plus na sali on pona nini. Ya na bat o bana possibilité. Eza bande comme ça ba fournisi ba orphelin, loka mama Fifi Luzolo pour mona ka vidéo na ka orphelin o. Eza bande comme ça ba sunga orphelin o pour ba mona vidéo o na yaka na orphelin o. Je pense qu'à travers cette vidéo, les gens de bonne foi, tu m'empêches sinon on va pas me voir maintenant. Tu comprenez? Aïe aïe aïe, vraiment ni bané, ça va tout. C'est-à-dire, il y a des gens de bonne foi, des gens de bon cœur, à cause de moi 10 €, moi 5 €, 500 €, 1000 P, 10 000, ça dépend. Ça peut être dans coordonnées, voilà, il peut nous contacter ou peut contacter directement l'orphelinat et dona ya kosala ekokoma to sala on te na mtema ke to la sabatu ke biso ndebo moi biloko na ngweza na malonga mte eza na ka moi c'est malonga te mais c'est signifiant parce que bazanga ki bakaye mais tant bazo koma 3 plus 2 3 plus bazo koma na biki yo pesi bango ba koma na kayo pesi bango nzamba ozanga te ko kanisela yo ouais nzamba ozanga kanisela te ya moni na tanga ki Hébreu 13-16 boko tanga bande ko balanda biso et le but qui est ça là bien fait boé et ça ça peut s'ensemble plaisir donc on peut s'ensemble plaisir et na sali yango po bande ko oba olanda biso ba sala yango to banda ça bobo mon message na vie du public ya kala te anniversaire ya Bobo Sanders Jackson to le orphelinat ou bien awa ou bien msusu tokei oya yo mweza na décembre ngamona o chauffer yo to le orphelinat moto yesa geste na bien un geste d'amour mais bino oboko ça don bo sala bino oboko sala geste à makasi bo sala nebite mais le ndonga na te ba tunda ba question belé. Merci beaucoup. On est venu. Mabanga ah oui, le anniversaire non. Bon mabanga bye bye. Joyeux anniversaire pa nanga moko. Joyeux anniversaire pa ya grand frère nanga. Maître Mke Kuchikilanda moko to botama jour moko le 11 septembre. Ya botami anene nga anena ngai. Joyeux anniversaire pa Rams Matuta azana Angola. Joyeux anniversaire pa batutu ba botama le 11 septembre. Merci pa batutu balinga Rabi Mavinga namoni Pepe Kiala les millionnaires Pepe Kiala équipe sponsor officiel. Danger
Didier Masuki Mbala Mande fois Pembe, namoni Bogos Anderson, moto na Nzambe évangéliste Kosi, chauffeur Nabiso Makiese héritier, Congolo Nabosante, Wilson Nabosani EPT, merci na bandeko tout ya vie du public, merci et pas Fondé Kabea, merci Ariane Ochesco, Levi Cyril Arsène Modabi, merci ko la première dame de Lausanne, Linda Stone, Marai, Charlie Maloula et José de Londres, vraiment tout attends son temps ba kombo touté na ba émission ko ya bomo na bino. Merci. Merci beaucoup à toi Ravi Mavinga. Et on évolue toujours tout ça qu'on a quand on fait les nombres comprendre tout moni cordon et vie du public Bogos Anderson. Bogos. Bonjour. Bonjour le nom qui nous ngamde na biso. Santé na gentillesse ya boy tout ça na orphelinat ami bande awa et pression yo confrère na biso Rabi Mavinga asali yo sali ndenge nene. Vraiment et ça sengo mingi et joyeux anniversaire à toi aussi Rabi Mavinga. Pour tout banana ya mwana makamba orphelinat o eza ndenge na biso ndi dozara na vie publique biso na vie publique tozo ba garçon milité tabi ba garçon ba loyengete donc biso na vie publique tout ça ba ta compassion les années papa biso masuka l'accès biso donc makambo eza ma vie publique eza ma kala donc bandango le loté ba orphelinat bimé belé na Congo na nzela ya vie publique ba handicapé ba zuba vélo et belé na Congo na nzela ya vie publique oyo donc yango les force à vie publique yango na rata mbonge yendenge nini à vie publique ko ya raté ko raté parce que tant on mata la livre de souvenirs na ba raté grâce à chaîne o ba na mingi ba biki na chaîne o donc e ko faté vraiment donc c'est trop na o Rabi Mavinga sali parce que bible lobby mutu o azopesa ba orphelin prêt à dire donc Rabi Mavinga depuis sine nzambe lelo pour nzamba zong c'est un jour dans ce lot on Rabi Mavinga sombi na avion to ka moité Rabi Mavinga depuis ça qui nzambe c'était le 11 septembre donc c'est ça. Merci minga na super nitalelo pe courage auto kufla papa et condoléances maman Cécile super nitalelo mon grand frère Tony Boulakati mon vieux André Tsumbu les millionnaires Pépé qui a l'équipe à Makasi ma grande sœur propre Amanda Feza Bondo motema ya Abe Bondo maman na bébé Tegra bébé pro Linda Stone ya Marai Linda Stone yonde makambu bambote bilba sozali Melina motema ya Tony Boulakati Beni Nadia l'international Cap Neyomonengo Ebi et Dédé Maten de Donald Trump original les anga pirate moi c'est Pemba Tongo bambote pas sozali belé et Didier Masuki notre patron et félicitations aussi à vie du public pour Maramo Isara. Et je suis avec les enfants et salut, bonjour. Bonjour. On parle à français ou à lingala? Lingala. Comment on a bonjour. Comment on a dada? Comment on a dada? Ah bon, yo comment on a? Esther. Comment on a Esther? Et bon, yo comment on a yo ngo Simba, yo comment on a? Hiver. Ah, toi, c'est toi ton nom, c'est qui? Titi. Titi, vous êtes jolie. Fais comme ça, beau ça, beau la bonne. Bonjour. Bonjour, maman, bonne. Oui, ça va, bonne santé. Oui, nous avons battu par la grâce de Dieu, tout va bien. Pasteur Tomoni Wawa, Koya ko accompagné de Konayo Rabi Mavinga. Impression des années par rapport à Art Oyo Rabi Aoutukosala. Merci beaucoup. L'impression dans un sentiment par rapport à Art On de Rabi Mavinga Sali, qu'on pensait na orphelin et battus par cancer. On était hors recommandation biblique, mais de Rabi Mavinga ton fan de cancer non. Na place na somba champagne, na place na mi na coin moko boye to bi na msu ba ko so na rakine koti, mais na kanisa ko kabula mukie na zanango na orphelin. Et ça a un sentiment makasi et tant intéressé ngatoya na kata ko dans ça la pour accompagner de Rabi Mavinga donc nous avons obligé au kata pour accompagner. Moi conseil na ba oyo bazaka anniversaire na bango ba ke ko fêter ba ke ko sala sukini ni mais ya Rabi a sepeli a fêter na orphelinat. Moi conseil na ba o na somme 15 champagne na somme 20 champagne et moi conseil. Merci ba o ba fêtaka ba fête anniversaire et ça non peut m'abêter. Et ça m'abêter. Maintenant, il faut intérêt ni ça. Après avoir consommé 15 champagne, na pandibo, na selsibo, na zungsibo, spirituellement na bénéficier nini et physiquement na bénéficier nini. Bah quoi qu'on peut savoir cadeau pour ça la fête, au moins qu'on bénéficie de lamba. Mais ce qu'on tient bon pour nous soutenir, bah toi faible. Je pense qu'on bénéficie de les cas.
moto a dépassé bon pour na bato misuba mela donc de ko Rabi Mavinga a longoli moi muke za ina ngombe asa pena ba besoin belé mais comprendre que ça na bato mo bazana besoin et belé ko leka ndenge mo lobi ke chaque fois mon ba nièce na yeba obenga e tonton Rabi eloko beloko boye mais bazana ba parents na bango mais bana oyo ba parents basati bana oyo maman Marie oyo za color felina on ndem to comme maman papa nyonso pona bana ona bomoto boye mais ce que Rabi comprend que place maman bimisa moi 100 francs ngapena ko couvrir je pense que ne ko Rabi Mavinga aza béni pa nzambe parce que lola eninga na arto asali lola eninga ni parce que a passé na orphelin bible bi na puissance bible bi ke nzamba za père orphelin défenseur ba veuve sikoyo tala sikoyo moto moko boya ndike mwana président moko songolo ya mboka mo songolo moto moko ki ko salisa ye en retour aux combien alors c'est ça et tant que tu ba image yo ezati poto la ki Rabi pesi mo eloko miso bazanga pona décourager bat moi bloka mke kaka lobby yo ebele papa pesa et osunga mais ça rapona moto mususu ayebaki te a comprendre que bato mo pe bazanga na bazanga na ko pesa bango pe ba bénéficier donc ça pona ko lakisa teke auto zanango mais pona ko sunga moto mususu pa yebaki te parfois bon on a ça la merci pour nos décisions ici ko que oui moto zo ba solo donc nos décisions na so contacter numéro Rabi Mavinga to na orphelinat oko sala pending de Rabi Mavinga sali ataka no occasion anniversaire te mais na occasion nyoso moni ko zimbongo ko sunga bana oyo balia balata sala yango donc merci na les maman mo pe déjà abongisa collé ngai eza 50 kg et où ta partir Québec na bomi comme na ye maman ayebi déjà hôtel a pe image yo abongisa ki 50 kg ou ataki na kombo na pona tika na orphelinat maman déjà moni yande ko Rabi Mavinga nga tiki o ayo pe ko yana auto ko bakisa pona to pesa et au sala musala nzamba pesi lo pasteur amen. Merci beaucoup chers fidèles téléspectateurs, chers amis internautes, merci wanezalaki na kati ya orphelinat à mi banque na compte anniversaire ya Rabi Mavinga notre confrère. Là j'ai dit un grand merci à Didier Masuki Mobala Mandefa Pembe, pourquoi pas mes condoléances à toi maman Cécé Anita Lelo, courage. Un grand merci aussi à mon réalisateur Bobo Anderson et merci aussi à Didier Imbondo l'homme des événements, pourquoi pas à Ezikash Simon Bizi Maboko Banque. Un grand merci à Sophie Mamengi, mon maman chérie et ma maman chérie pardon. Un grand merci aussi à mon papa chéri Zéphine Mamengi, pourquoi pas Taton Zoï depuis Istanbul. Un grand merci aussi à Harry Diongo, merci à Héritier Minimbu, Moya de Kati et mes Boubé Boussa Kaloso ya Gaillard et Yasser, des gros bisous à toi. Un grand merci aussi à Pichen Mopa au Papi Voima les Chansards. Un grand merci aussi à Rodrigue Kitambala et l'oncle de mes enfants. Un grand merci à Nene Wechi. Un grand merci à Bafan Nyos au Bangaka à Vidi Public. Exemple Angoyo Bolanda parce que biso awa tozana biso bananza metuliara na biso na ba o bazanga na ba orphelin tuliara biso na bango. Merci beaucoup, à la prochaine. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon balaman des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse des